bandeko na nga mbote na bino naza na lisolo moke apesa bino ezali témoignage ya ndeko mwasi apesi nga lisolo pour l'instant aswetaki te amimonana na image, donc je tiens à conserver voilà un peu identité na ye parce que asengi nga à permettre nga autorisation image na ye te. Ndeko mwasi azali connu parce que mobali nazali artiste na mboka na biso, mais notanga komba artiste te, notanga pe kombo ya mwasi na ye te. Apesi nga tozaki na échange, une conversation entre biso basi et natunaki ba question voilà concernant ndenge nini bavandaka longtemps na mobali, ndenge nini basi misusu bazo tenir mabala te au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans ezo panzana comme on dit, mais yo garder longévité na yo ozali de plus de 20 ans na couple na mobali na opesa biso secret ayebisi nga mama mona secret ezalaka nango eloko moko to okokende nango oke classe otangi ozwa secret ya libala ezali au-dessus de tout kotia mobali pe wana ezali lokola branche sikona eza lokola arbre eza na babranche arbre wana ezali pe sikoyo babranche nango ezali respect. Faut qu'on respecte mobali, faut qu'on valoriser mobali, faut qu'on considérer mobali, faut qu'on yoka mobali ko tient toujours na position mobali. Ngato na lingaki mobali nanga azalaki connu te nenga azalelo, mais na sali séparation na yebi ko dissocier en tant que artiste non mon artiste libanda na ba télévision, mais tant que tous ensemble nazo mon artiste te nazo mon mon homme, nazo mon mon ami, nazo mon mon papa, nazo mon mon oncle, mon tout tozo partager ba éléments ebele, tozo partager mamakambo ebele yango na secret ya libala pona selon ye secret na ye ninga umeli na relation na ye na mobali na ye respect aza loyal na ye azali na koko honorer ye azali kopesa ye ba valeur et siko à la fin azo récolter ba fruit. Donc ndeka mwasi lisolo na ya pesinga bandeko nanga tozala na respect na mobali, to valoriser mobali, topesa mobali place na ye yango wana secret le beaucoup za no kitoko lokola ba Marilyn Monroe ba Beyoncé soko zopesa mobali no respecter akobima libanda akozwa mwasi misusu tam misusu za peut-être moins joli maza na ba valeur mobali alukaka eloka liboso ko valoriser kopesa ye respect makamba nzoto ezalaka nango tout le temps mais nzoto te mtesala libala. Voilà, donc voilà secret ya ndeka mwasi longévité na ye na mobali na ye artiste connu na mboka Congo et puis na international. Je vous dis à bientôt. Merci.